Congo. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavobo, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Salut, bonsoir, bonjour partout, bonjour Ndabiso, na Elengia Congo TV, il y a Tracy Mbelenga Pro, la même magique, il y a Claudie Diasuka, la citation la meilleure place à Zali, la citation partout, batunyo souvent Ndabiso à monde laté, la citation n'est pas meilleure bondée aux États-Unis, na Katia Dallas soana, citation n'est pas la belle choc, Blessing Moulamba, Faïla Moulamba, la citation une place à Zali, les sous-soins les bossons à bino T10, ko sur la masolomoto, sur les amours. Bisolo moko boye ya biso mingi ba congolais o ezo déranger bandeko bazana ngambo kuna ya Schengen to solo mingi na ngambo Schengen parce que ça ba sujet moko boye o il fallait ko solo ngo bo tuna na soli sujet pour ani parce que yo za na Schengen to yo za na Russie o soli sujet pour ani mais ba pesa kingai donc ba pesa kingai je suis obligé ya ko solo ngo donc bo comprendre ngana dia parti parce que ali la citation place ali bani le au Italie Schengen pourquoi ma balle en la carte Schengen kuna ma balle les hommes la tezo kufa ba femme c'est les belé différence entre Canada et États-Unis kuna ma balle quand même mais moins stable par rapport à État il y a Schengen France Belgique Londres Allemagne ba habiter bon na meka aux moins quelques batu na téléphone mais ko se renseigner ba so kezadini ozo sala ki ba balle les hommes la tezo kufa ba ibisinga misusu balobi bawela wambongo bana social bamisusu balobi ezaka ba compréhension ba ya basi balobi ba ya baza ba gigolo balingo travailler te ka olandela wambongo bana côté misusu babi basi eza mabala misusu eza mabala moya ba cop banini wat ba ka luka mikanda yango nezo mena te mais émission na sala nga mote na sala nga mote mais na ngana sala effort na benga nde batupenda bo bazana ngambo Schengen États-Unis Canada na meka benga quelques bateaux ba meka moko intervenir bateau na benga na Canada na États-Unis bango ba za juste na kapo ba meka opesa ngamo différence tout la différence oza ko le kanakati mabala na quoi mais sans plus tarder on a kolukana ka mutali boso ameka moko intervenir bon o pe ozala petom susu au senga tant sous to ba mekamo bande miso par rapport tant sous benga et pas pesa vie na to bande miso ata 4 fois ata 5 fois ça dépend quand nebo taille la ngonde bo CPR nango Tracy Mbelenga Pro la même magique ingénieur donc na bana mutali boso na meka benga na ebite na bana benga mutazana na niveau ya France y est pas victime ya makamboka ya mabalo ben mais ba kombo to tanga ba kombo te metwando benga kaka à intervenir à lobby pourquoi tant ce moment bas les ont marché à niveau Schengen ou bazo kabwana to tout ce moment soit ba ni kabwe une année 3 ans ba mettre la kabwani article moi c'est en sous charge ya balifanto donc ça la bien té na comme taliboso na benga na bando benga mingi bato baza niveau Paris na banda bana niveau Paris
tomeka yoka avina bango avina bango donc bo skize to sala émission quoi to sala ngo direct quoi na nenga bete na bana na mutali boso na bengi ndeko na mwasi azana na ebite ero soka lali po ebisenga déjà e kalaté fa ke caillou donc ils ont sonné na ebite soka lali on peut savoir soka chance chance parce que allô allô bonsoir mère. Oui, bonsoir Teddy. Oui, mais on a vu ça que nous avons benga poto mais qu'on sola par rapport à sujet na vu ça que ok non. Na ina sur la sujet moko o batu ba pesinga o bazana ngambu kuna ba Schengen to mais qu'on sola comment ba mabala eza à niveau ya Schengen kuna ezo melate ba bazo kabwana ba femme celle bazo bakisa maka bazo ko mebele bon ba bisu ba pesa ba vina wa biki no eza par rapport ok na ndé boyela ba mbongo ya ba bana misu ba biki no mabala misu eza ba copie ngana tant sozo kinde penda bien te na ebite avina o ezande ni poto za de en direct na émission penda ndeko biki no esengaki na benga o poto so na ebite avina o pesa ni tozo ata moi 4 minutes à 3 minutes aux moi en gros quoi c'est ça avina nga ezani ni T10 bibala poto bazami te mama be moko na niveau moko T10 na yebi kutunde na koloba te. Bon, c'est vrai non le bike ba mususu eza basi mususu ba souffrir na niveau makamba mbongo abana mususu bazo ya mikanda bazo kende mais mususu pe bazo na ba mikanda na bango mususu pe za kutu rien avant na makamba mbongo abana mususu ka bovana na mobali ndaku moko bo umeli pe mais ayina yo na motema yo yeba te mobali bovanda na ayina yo na motema c'est quoi ina rapport na ina opona ni ayina ka ki motema be kaka ayina yo na motema donc et puis kindumba na poto ay comme le quoi eloko et comme le quoi ce que eloko ni na ebité mi bala poto ba comme na kimutema mabe kindumba donc ce que yo moi c'est landa ko mi ko néglige pona moi si mo ko ya zuli banda so na ke moi si wana netike non ya leki yo mais tandis que yo botele moi tandis que yo na bo umeli on se comprend te dis oui na comprendre donc eloko o so sa ki mabala na poto e umela te ezaki ndumba ya mibali na kimotema mabe mibali ana poto bazo respecter susu ba cité surtout baso ba vena banda ba komi ko négliger baso ba komi ko mona lokwa basi soke lokoni soka zi moi si banda nde wana zo mona dokiye princesse na la reine na ye soko ke ki chasse ke ko zo ba choc no ba kuna yo ale komi o mama bana nga limbisa nga soko ke boy mama bana nga soko si ba problème na yo limbisa ngai eza pasi pe mawa elo ka to senga vraiment na mibala poto o vraiment ba meka ko kanisa. Est-ce que ça par rapport au comportement la bien même tu ça là qui va bien malibanda? Oui, c'est vrai, mususu pe ça dépend en fait. Mususu pe et ça va comportement pe à base. Mususu pe ça dépend. Mususu pe basi mususu pe mais ma pe ma be basi ba komi na ngope. So totali bien zo taper ka pa ba na mibali. So totali pe bien. Pour to so mona ba fi mususu basi mususu ba souffrir. Au moins moi ça zo sala nyonso na kata ndako moi ça zo lamba zo sala nyonso akangela mobali makolote tout mais mobali donc pour na nyonso ne soko kakati faut que la luka libanda to boy te musu pesa comporter même si mobali pas à l'aise na ndako même si moi ça lamba raté même si moi si pas ça appelle mobali respecter mais la plupart vraiment te disent mi bali bazami te mama pe surtout en Europe na poto ka to lubaka mi bali ba communauté mama be soki olingi na osuyete il faut que na ko critiquer yo mama na ya kabolanga ba famille na ba kabolanga mais bosani ke yene mutasala ki mabe donc pour na ye faut l'instrument na ye donc oza donc ki ko propriété privée na ye attaque à celle ba mabe na yo vandela ka wana ozela ka ekaka osuma siko mabala ngo yefana ndeni c'est ça par rapport à mbongo ko yela basi ba infection ba infection ko yela ngo hernios infection. Oh, mais surtout quand tu as la toilette, ok, na toilette, aime sur la soupe qui place mon. Ok, bibala, on tellement bazola na basango par-ci par-là, tout se battre, va se protéger à péter. Aujourd'hui, on te dit, va se protéger à rater. Si tu revends la neni, quand on va le infection, nous te revends la neni. Tu revends la tête. Ok, mais on a CP une intervention, non? Et bien, TV za tabani, na CP na mi ko benga ndeko mususu, wana za via ya yo kwa merci. On les a vus dans papa, merci.
Ouais, voilà, on a autobenga ndeko mwasi aza na kati ya Paris, donc il va vie na et engagé karaye akamuya lobi donc na meko luka pena benga ta ndeko mususu ya ta mobali to benga benga ta mwa mobali pa pesa vie na oh là là. Na meko na oswana ndeko parce que pe azaka na Paris wana et pe ta mususu on pesa biso vie na. Allô? Allô? Oh, allô? Boni. Bien Pepe na bien. Ouais calme naza en direct na émission na ngana benga pour pesa na avis na par rapport ya ndenge mabala ezokufa na poto kuna na ade pena en direct pena na émission na vite so yo pesa na avis na 3 minutes kaka en gros. Naza en plein émission naza ouais dans téléphone go pesa na avis na oza kuna na Paris oyebi nini ndenge leka na tio déjà l'écoute donc solo là. Ndenge mabala ezokabwa na poto babi misusu babi ezaki no par importance mabala bazowela bambonga bana misusu balobi basi bakomi ba impoli misusu babi mibali bakomi ba gigolo blo mo bongo donc yo ngo pesa nga siko avi na yo c'est ça. Bon alors on va aussi mo comme une dokibani ni moyen alo basonde ni za la raté bani. Faut avoir un document vrai ben bon moi ça poto vraiment trop moi ça poto vraiment trop et surtout moi so kuti na poto trop dans l'estomac ma trop basali nini bangonde bazo babino ko imobulu na niveau France ko mobulu par rapport à boto bandeko baza na niveau ba États-Unis ba na Canada ma awezole kana Schengen kuna France Belgique Londres Allemagne. Ils ont différents bateaux basés à niveau Amérique. Aux hommes, la Bible nous boulot, à Gigolo, nous sommes salaté car on a un bon abana, c'est ça. Allô? Ouais, dès qu'on a moins de connexions, ça bien été, tout mécano, qu'on rappelle, tout sous connexion, ça bien été, bon, compris surtout en direct, tout qui tout ça, émission, tout mandala, et ça, il y a go benga. Lozala kobenga na lukande ko msusu ya ata ya mwasi na meka kobenga na benga siko niveau États-Unis quoi. Na benga États-Unis, na benga na États-Unis so na kozwa. So na zonde mo États-Unis. Miko ya système wa base na benga wa base nga. Wa base ndi ba pesa ba vie. Na botimba. Na zo benga wa base ba pesa ba vie na en place baza partout dans le monde ati baza. Ba pesa ba vie na bango quoi. Donc c'est ça. Tout le monde a un à niveau États-Unis, tout le monde a ouais, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, merci aux en direct et aux en direct. Nous avons bien numéro soumet. Tombé aux niveau ya Rennes kuna. Na boy kotanga ba kombo yebika na ngana zo avi no par rapport ndenge na baina kobenga pona ba intervention na bino par rapport mabala ndenge zo kufa kuna niveau Schengen ba mibali ba beza bino basi boza ba impoli basi ba mibali ba boza ba impoli donc bokanga ba mbongo bana côté mususu bino pe basi mibali nde baza ba gigolo ba ingo sala te ba niko ko sala boulot te balande yaka mbongo bana par là yo ko lo bandeni papa tika mibali apoto mibali mabele le bakoma kobenga basi ba impoli po bango bakoma kosukisa basi mitema mobali tant azomona mwasi azo respecter ye mwasi aza soumise comme si mwasi dirait jouer moko boyo obanda kosakanela mwasi or que zande ngwana te na tango za na mwasi azo respecter yo aza soumise zala quand même jatina mwasi na yo papa na nga mibali misusu awa na poto awa balinga kokipe basi na bango te kokipe ndeni balinga kokipe tam ozomona mwasi salite ozomona mwasi azozanga même 5 € oyo oliko pesa mwasi na ote mabino de bozoka mbonga bana bokanga mbonga bana papa omoni mbonga bana wana ezalaka pona bana na mama soko tali bonga bana na atale loke pa assistance sociale ba pesa yango mbonga ya rapona ba mama ba s'occuper na bana ba pesa yango ba papa te et puis mbongo wana ekokaka nango te okosombela bana ba goûter osombeli bana ba course ekosila nango jamais mbongo wana biso tokotila yango mutema mibali apoto papa baza mibali mabe kosakana te
lelo mibala poto bakomo kosukisa basi mitema po ntango mwasi akosala likambo ekoma nini ka mwasi wana aza mwasi mabe abenganaka mibala ndako oke mibala poto bakomo kosala ndenge wana po nini po bobimisa biso basi mabe. Ah, wasi mamozoloba parce que bango babibi nde basi boza ba basi mususu bakangaka bambongo bien sûr mais basi nyonso mpe bandenge moko te po mibala lelo bakoma mwata mususu azolinga kopesa mbongo abana ya combien papa ta mususu mwana bana mibale 128 euros ezala mbongo malonga te sikoyo esanga po eza na mibale mususu ta mususu omona soki mwasi asenge ta mususu mbongo akende salon mwata mususu ozwaka mbongo abana mais mbongo yango ezalaka combien mibale soki omoni mobali akomoloba loka papa ozwaka mbongo abana likamuke kaka mbongo abana seke mobali wana aza mobali mabe aza mobali mabe papa babibi oza respect mibali te na ngambo kuna papa basi nyonso te eza na basi mususu bazalaka soumise papa mwana pema mwasi mususu aza respect aza soumise mibali sikoyo mususu bakoma koprofite ndenge wana soki amoni mwasi aza respect aza soumise akomi koprofite siko yango wana mto yosala yango wana siko yosala ki ba femme seule baza ebele na niveau ya France Belgique beko yango vraiment papa yosala ke ba femme seule baza ebele autant yosala mwasi na papa zo respecter yo aza soumise na papa nabi boy siko pourquoi na niveau ya ba France et ba Canada ba États-Unis eza pena bongo te baza eza pena ndeti eleka kuna na ngambo pa binote papa France bandoki balali ya kosakana te toloba mibala France na mibala Belgique baza ba gigolo ya kosakana te balingi kosala te mobala mwata mususu ozosala soki mwasi abi atikanga mpe na sala mpona soutenir mpe mobali na ngai omonaka bu mobali akati mosala avandi alingi sikoyo yo mwasi obanda kosala obanda kokipaka ye ta mosusu omona na mbongo abana yo mobali okoma obimisala yango miso ekome mbongo abana yango se elekaki eza na mibali mosusu papa mwasi amataka voiture na ye te mwasi akomata voiture ne kaka bale 6 soki bamoni kaka bango mwasi amati na voiture ya mobali bale 6 ye bakeseki masolo eleki mibala poto baza bongo siko conseil ni okopesa mibala poto mpona conseil oyo ngai nakopesa mibala poto bayeba kovandaka na basi na bango malamu na ntango nzambe asungi yo apesi yo mwasi malamu yeba kobatela ye po ezala basi ebele papa bazosala makambo moko ta mosusu bazonyokola mibali mwata mosusu mobali akoloba na ye likambo azoyoka te mobali ta mosusu aza na moko nyonso akomaki deja na 10 bayo nzambe asungi yo apamboli yo apesi yo mwasi ya bien bayeba kozwa soin ya mwasi wana. Ok, merci pour na intervention no oko rappeler biso so oza na ville ni na pays nini ngai naza na France papa. Non, en France, ok, ça va. Merci na intervention na butu malam nzamba batela. Merci papa na yo père. Merci wana ndeko na so na niveau France. To benga pour na posa mo ba intervention na bango. C'est beau remarquer que notre lingo pesa identité par rapport ya déontologie émission de 5 to pesa so nini te mais na me kozwa ndeko mwana niveau États-Unis yeba me kopesa nga avis na par rapport ya bango kuna to sa siko kwa moi différence ya ndenge États-Unis na ngambo ya chacun soki nyoso tu bango nyoso tu ba se comportera ndenge moko quoi donc na me on s'appelle mo ya Schengen ou États-Unis. Oui, Bonnie. Ouais, ça semble aller, mais malgré le téléphone est bêtisé. C'est un bien un téléphone, je me rappelle. Na bengo na téléphone msusu. Ouais, kata kuna na rappel na téléphone msusu. Ouais, bo skize biso toza en direct tozo sola, nena yisa bino to sola ngo na ndenga téléphone. Na ifo mesango to bano sa émission mo mingi ya boye. Oza pe na poso intervenir article numéro neka na ba commentaire wana. So na commentaire ta tali na numéro na ngeza na privé na ebité. Allô mère, Boni. Ouais, Boni États-Unis mboka Obama. bien, tout doucement ça va. Na malili kaka. Vraiment. Na linga inazo intervention par rapport à na benga ki na moyi nazo sala émission mo to lobela série.
mabala ndenge zo kabwana Schengen na États-Unis na ebité soko ko space biso différence o ezo le kana ebité so pe na niveau ya bino États-Unis kuna mabala kabwana apeka ndeto kana ba Schengen kuna ba France ba Belgique na ebité so na États-Unis pesa bon na Canada peso eza bon so roza mona vie na o me ko pesa nga moi 2 minutes 3 minutes mako komenga ke wana volant mais na ebike no kumba mo malema parquet ata mo mpanzi quoi moi 2 minutes kaka. Ok, pas de problème. Bon, on m'a dit Europe, non. Oh là là, connexion. Ouais, appel normal comme c'est Koti. Bon, problème, mais tu es dans la carte, donc il tombe comme un peu moins mobile, mais comme moi, on peut ça moi intervention par rapport à ma caméra, nini. Tout ça là émission eza nango penda émission eza nango spécialité eza émission eza juste ka que non to meka ozoba idée ya batu par rapport ndenge makambo ezo kende circulaire wa dans la meneur de jeu ba citation place wali ba nini abi que ozo contrôler les gens makambo ndeza maeso buka sana point ba nini neza la ga kwa non to meka mo rappeler sunde ko moko to meka yoka susu to kozwa ba nini pour ça moi bien na to zo ata moi 4 5 6 personnes après to enchaîner mbamo na moi conclusion quoi ya makambo banini na habité téléphone na me ko rappeler allô oui on continue na quoi ok na mande koloba koyoka pesa kapenza bien te et bon yo moko za sur place nous comprendre réalité. Donc, on a beaucoup plus d'ambition en États-Unis, précisément à peine à Indianapolis, parce que l'État n'est pas pesant à Makamdango. Bon. Maintenant, comment à Indianapolis, en tout cas, Kokabwana, na monaka moko, même mingi na kuta bazana ba on stabilité à mabala na bango en tout cas. Pour awa pa na biso, ceux qui kutu bozanda en couple bon mona équilibre ezala par rapport à ce que vous avez moko. Biso bon mingi moi msukaka bato balinga o détruire ba mabala bato de wana mais sinon ba couple ngala kuta awa bazana bango en tout cas non na mona nanga couple monte ki kabwani nde to yoka parce que to yebi pe réalité to yoka ka ki Europe ba kabwana ya nyoso ba bengana ki bazongisaki mais en tout cas jusque là na yoka siko tango yoka kuna niveau Europe kuna nini sala ki ba kabwana bon. Bon, selon Peka Koyoka ngo bambongo na non responsabilité de par Mibali ndenge toyokaka. Parce que Mibali paraîtrait, je ne précise pas, il paraîtrait que balinga kusala te ba dépendaka na bambongo ya bana, donc ya basi quoi. Mais en dehors ya ko dépendre na bambongo wana balingi pe souvi ya basi belé. Ou ça peut-être tolérable à te pas la question de la police. Comment? Pas la biso donc il faut moi ça zo sala mobile zo sala pour so boti kaliboko moko en couple ils a pas parce que ba tâche so benga mingi ba bill et les ka mingi donc il faut bo équilibrer o azo to tâche no azo monta mais kuna lokwa baza ba socialiste socialiste moi makasi par rapport à ya biso en États-Unis peut-être qu'il y a moins les autres c'est même un déséquilibre peut-être dans ba couple. Ah, donc ça il comprendre par là que non ne bambongo social ne on aime te ça que non et même on continue à nini quoi ya okabona apparemment les autres social en plus moi quelque part peu mungulu mibali bon mungulu mibali na États-Unis les ate lokuta mabeti awa vraiment sur 100% c'est à 2%. Ah bon? Ah oui, na ba congolais na biso abandana ya nga personnellement bandana ya cause à 2%. Mais na Europe de toyoke la kabon to ça peut sur place te soit tout ça ka banalise. Analyse hein? OK, merci pour l'intervention na CPL journée malam merci na temps pesi biso to mais comment ko partager non journée malam nzama batelo merci to solia. Ouais, voilà, on est dans le niveau États-Unis, mais on va intervenir. Nous, comment on va bien mais kataki, mais on va continuer. Nous, attendons tout le monde bien balé, tout kati pour notre intervention. Après, tout le monde la analyse quoi. Ensemble, na bino batozo la ndabiso, na me gulugande comme azapika na France wana.
Ah ouais. Oh là là. Tracy Mbelenga Pro, la main magique. Babito Solia, Sorozoto Sate, Olia Temato. Donc, Dondi Angèle, salutation, artiste. La baronne place pour aller à Paris. Bon séjour et Yongwana. Blessing Moulamba. Oh là là. Zoyamba, t'es dans tout le camp. Tout le monde il y a faim. Moi, si, donc. Tout à Belgique. Non, tous à Belgique, t'es quoi? Non, je appelle-moi, on va commun à téléphone. Et ça va bien, je l'appelle, puis je me Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Boni maman, Tosolia. Tosobika. Ouais, babiso tosité sort no ezali ya yo moko yeba sort no. Na bi mama na bengi pona me ka intervention par rapport à sujet to lo belelo. La ne ma balle ezokufa na niveau Schengen wana ndeti na filme. Ndeko basi bazolela bandeko mibali bazolela donc ezosimba te to ebite ndini ezosala bongo. Tunga to me ka ozoma envie ya mutu moko baza niveau Schengen ba pesa biso les pourquoi. C'est ça. Bon, pour ngai nesi biso aboye na France babale esimba te. Eza par rapport non ya mentalité mutu sati yango na mutu na eke. Eza ya libala on dirait comme guerre. Et comment est bondé concurrence na kata libala. Moi c'est oyeba na soute azanani mobile oyeba soute azanani mutu oyeba rôle na ete na sens wana. Yango moni ke ba mabale mais yo nde toza na Belgique on a biso mingi ezokufa parce que bozo wela mbongo bana mingi Paris mingi Paris à Paris ok Paris ok na Paris kuna mingi eloko ezoboma kuna eza bana bozo wela mbongo bana misu balobi basi bazbanga mibali te na niveau Schengen kuna na otobenga mutu mwa ya États-Unis Amérique moko intervenir abike non et pas moi respect ça mais pas na bino kuna basi babanga mibali te mibali pe babanga basi te bapesa ba respecter lo mwa bongo de deux sous boela mbongo ya bana na ebite soki eza kaka bongo ndenga pesa explication ne quoi. Oui bambongo wana pe eza une des raisons pour ma raison eza belé. Mais le quoi ils ont encore émission intervention na intervenir comme mukie bambongo wana pe eza une des raisons ezo stade ki ba umela tina kati ya bolingo na kati ya libala d'abord na poto na mona onde bolingo so no ezalani bombongo ekoza raison ekokabwa batu te to boyi te mundela pesa mbongo pe bambongo wana pe to fela onka ba dépense ya bana bana balinga olia bien bana il faut milika bien bana il faut la ta propre pour mona za différent bana Kinshasa et teke mbongo ozango totalement obomi na poche na yo mama ki no eza ya yo no c'est pas pesa autant c'est yeba ke mwanda mbo eza pe ya mwana o sel on peut pas dépenser bon nanu pona nga na tia pembeni mais eza ka ke kota déjà na mutu ke to ana poto mutabangisa muninga te et comme on dit guerre mo boye respect ezate omoni ya sens wana ba mibali be bayeba ko rôle na bango soute na ba poto yango ma tropo na kin oma mutu sukuta sala na ete mais moi ça respecta moi ça oyeba ka o mobali o mwasi mais na poto binyo surtout bozo sala na no respecter muni au nenge pona ngai fa ko to se respecter na ndeke ngai sala na respecter pour sala respecter nga mais eza le contraire. Et comment des guerres vraiment que y a un moni baboli simba na on ba préférer muta fa na coin na bolingo moi 2 mois 3 mois ici le ka bongo. Ah bon ça va, merci pour l'intervention on de on a butu malam zamba bomba merci pour l'intervention non merci merci Tosolia merci pour Tosi Kitoko. Ouais, voilà, tous on dit moi mobile ici qu'on a rappel moi signalé so et côté tous yango après to conclure par rapport à notre sur la qui ma balle ya Schengen ndenge zo kabona ba femme celle ba comme belé nazo appel ndeko moko zo kota siko to me ko rappel so o siko moi mobile ko ndeko mobile. Allô? Ouais, bonne ndeko nanga. Ah, merci mon frère Teddy. Vous êtes trop
suivi, on a trop suivi, au Kanye Manette. Ouais, merci, c'est gentil de vous n'engager. Nzambe kaka yo ebi ba toto sika yango tolieti to solia to so ouais gardez toujours façon ça musala ndamba pambola au kindeli buso quoi voilà yeah merci ndenge loba ba portugais obrigado muito obrigado merci beaucoup ndenge loba risi ndenge loba risi spasiba balshoi. Ah ok, c'est la bon bien sûr vraiment merci ndamba pambolo ouais na loba par rapport à sujet na ba to so sujet mo par rapport ne mabale zokufa niveau Schengen. Babi eza basi mutu baza na base nango basi babi pe mibali ba base nango parce que ba mibali bazo banga basi te basi pe bazo banga mibali te babi bazo wela ba mbongo bana babi misusu balobi non eza impolitesse ya basi babanga isu mibali te parce que ba onyo surtout basala na poto mutu abangisa mlinga zati na bité par yo ko intervenir ndeni na biki oza na ngambu kuna ya Belgique quoi. Voilà, au moni enfin je te dirais une chose. Poto dans l'ensemble il y a un de créer division tous les africains tu es bien place de outil tu es bien parents na biso les collègues na maman quelle que soit séparation quelle que soit routine tu es bien neni du marboine évoluer mais tu es na poto tu es au monde dans la réalité moussous en fait si je peux dire na poto mondela la biso par réalité moussous Mundele la exhibition la réalité mususu. Mundele a pesi avantage pas moi si. Mundele a pesi avantage pas bana. Na ke sozo la nanga ingénieur tennis. Ouais na zola note ya no bien de onanga. Mundele a pesi avantage pas basi na bana. Donc basi bazo s'aimer des autres parce que bazan avantage est belé. Donc Mundele a pesi ba on ba aide belé ba aide sociale. Sociale c'est comme ça on t'es si je peux te dire bah être social bah RSA wana bah ASF wana donc nous sommes c'est comme ça on t'es-tu c'est un peu ça bah AGP bah être social est tellement ébélé et puis bah tu vas bomber les sous makamo bien ça bah assistant social bon bah donc kabola bah là-bas la poto ouais oui bah assistant social bon bah donc kabola Mabala, il y a Batou, na poto, parce que à Obé qui sont qui rendez-vous l'assistance sociale, à comme expliquer, mais mobile, dans ce cas, on maltraité, mais faut qu'il non, c'est comme une femme seule, on est très à l'aise, patati patata, voilà, t'as l'avantage de yango, t'as l'avantage yango, raison pour laquelle on a vu ça pas si, bah, on perd de ma balle à boé, tu imagines, l'imba la balle là qui n'a Kishasa, bah, et poto, ensemble, mais, après, bah, juste séparation, mort, boé, brisque. Parce que moi c'est baïbissé qui sont très liés moko t'as l'avantage no yango t'as l'avantage no yango je peux te citer il y en a beaucoup d'avantages oyo bah pesa la femme seule na ko expliquer yango si on aura le temps on expliquer yo ouais ça est belé to ko expliquer non oui parce que bah pesa bango il y a presque même 7 avantages wana ils en a non RSA wana donc wana ils coûte ba prime so ça contenu di ASF wana allocation de soutien familial. Comprendre. Tala sikoyo mundela pesi bango lisusu allocation de veuvage. Wana soko bungisi mobile na yo. Tu imagines donc si tu as perdu ton mari, aux as une allocation. Il y a un moment peut-être basi bango bo mibali. Oyoka ngote ke no kuna moi c'est mobile ya pour regarder mobile moi si à faire suicider mobile. C'est à cause de ça non, d'intérêt personnel. Okay. C'est un peu ça. OK, merci. Donc je dirais dans l'ensemble que non Mundele Moutou, à BBC, Makambo, assistance sociale, on va créer des œuvres dans poto, des œuvres dans le foyer, vraiment des œuvres dans le foyer. C'est un peu ça ce que je pourrais dire. OK, merci pour l'intervention. On a CP une intervention. Non? Merci, mais non, t'étais coupé sa frère la mambote, Vandame de Panama, Mobali à Marie la patronne. Vandame de Panama, Mobali à Vandame de Panama, Mobali Mira la patronne. Mira la patronne. Ah. Ouais, mukoloza la panam yemda yamba yo autikiloka o venena. Yo kani na CP ba citation place à Zalbani na Leli. Kitoko. Merci beaucoup la
Ouais, voilà, ezaki abino bandeko nyonso to bengaki to soina bango soko to conclure émission na biso na bai to solo pourquoi na Schengen ba mabale ezokufa ezande mo tina ba Canada, ba États-Unis mais Schengen et nous so bazolela ba mabale ezokufa le pourquoi yango na bai na sa émission mo bandeko apesa nga si jona na yokai mo nega na bai tina me kovanda motu na nga pourquoi tant susu yozala te pourquoi sa émission mo na sa émission na mo remarquer na bengi bato bazali banda kuna c'est presque makambo ekomela na ope komela bango te ndo apesi mama solo par rapport à Makamwana. Donc, na conclu pour na solo, ngai pour na ngana ko lo batam susu eza ka koyo kanate, donc so vande sikamo singa ko kana. Moi bolingo esenga deux personnes baza eloko mo. So ba so eloko mo te ko makam susu. Uzomona ko kabwana eza bien te couple so ezo kabwana e kabwana otiki bana koto bana mama koto papa koto bana bakola moi déséquilibre moi éducation ezala quoi déséquilibre ezala makasi parce que ngamona na expérience ya makambwana mais babiso ko nzamba bomba biso tansu le tansu tozana biso ka bien banini mais problème ate donc balobi boye ba problème sous eza kuna se poser kuna kasi kuna niveau Schengen bozoela bambongo wa bana na mundele yemo kutu mtasala ngambwana ebite tansu na pa mundele pe bamundele pe na ebite so bango pe ba se comporter ka bongo par rapport à bambongo wa bana so eza bon eza réalité bango e okuta kuna na ebilo na ko lo bate quoi donc l'homme sous ezali na ebite différence eza entre États-Unis Canada na Schengen babina États-Unis kuna bango mabale eza moins stable par rapport à ngambu kuna ya Schengen na ebite le pourquoi eza bongo babi ya États-Unis parce que so moi sina mobali kolende et puis ça apena force nde bango waloba na English together et puis ça apena force tandis que na niveau ya Schengen basi bazolinga okabwana mibali par rapport à avantage ba pesa bango po ba bénéficier nango yango attention moi ba okabwana o ngana ko sa différence nango ngo wana na ebite so na kosi vena nga Jojo ngangudila ya blenda ya Brenda Bontela na kati ya Belgique na ebite so na lobi mabe na ebite so différence wana na saiso yango wana te blessing mulamba faila mulamba ba citation place bo ali banini conclure pona conclure na kolo baboye babi na Amérique babilo kone ko marate parce que bango baza système à together so moi sina mbali ba osa ne pesa la force na bango na niveau Europe ba Allemagne ba France ba Belgique na bazoka bona pona nini parce que moi si so akabwani na mobali azamona ba avantage mo apesa ka bango yango nezo saki basi ba kabwana mibale mo différence na bango za États-Unis niveau ya Amérique kuna na Europe différence ezaka yango o bino bako retenir on na retenir yango par rapport ya appel nazu par rapport à l'appel na sali nous avons conclusion nango donc na ko conclure na émission na kati na émission pour tous moi tamulai to ko intervenir numéro na ngeza na T10 pour komelinga oza na posa sujet to loba oza na posa to meka le bas sujet mo boye eza sujet mo te ozo sala ngo ka to loba pona tam so choquer mutu mo bo swana ki na bebe na bitena pesa T10 abetango lisolo donc lisolo na tam so na abetango na obeta lisolo mo eza tam so eza pour tout le monde eza vie mo makambo ezo comme presque batu nyonso tout quoi yango na tam so na obeta lisolo nango pona clôturer émission na ngai Tracy Mbelenga pro elengi ya Congo s'abonner et bele chaîne o ezo so la kitoko banda chaîne banda ozala banda ba chaîne banda ozala Tracy Mbelenga pro ya Claudia Suka ba citation plus ali na clôturer émission ezaki ya bino T10 na caméra ezaki ya Saint Manangani na caméra nazaki entouré otobenga mikoba ba base so za na base temato na pointe na moi pena circulaire wa dol meneur de jeu donc azo contrôler jeu na nenga rezalaka donc tant ya contrôler jeu ngalo banini if makonda na pointe please 10 ba citation plus wana ba base banini base sikola qu'est-ce qu'on a base pena na kati ndenga internet ba base na ndenga internet nazana na mifa la canadienne na kati kuna ya nini kuna donc yeye alinga moi identité bomba Christian Diams wana yoso ba base la madre ya bana epeka ka ba base banini Anaya Mokonzi peka bango nyoso ba base banini donc si j'ai un peu ça qui ngana o amoni ke non place mo temps surtout lobi bien te to miko kosa téléphone ezana bobenga na WhatsApp na ngai to meki mo ko bongisa ngo ko pe ko bandele pe misoka ba ja wana to meki mo ko bongisa surtout bete moi libaku ezama lobaka elobo magase bimaki donc to na choité ba citation na ngana Diane Lutai
Jocelyn Anderson na kata ya France wana na kata France citation pesa ali Jean-Louis Sintou citation Alain Manzenza bango nyonso na kata gaz bango peka ba base Nadia Patine bango na kata ya state wana banini mais bonde na États-Unis na kata Dallas ba citation wana la belle choc blessing mulamba faila mulamba partout bozali ba citation wana 10 fois puissance il y a Elsa ba jolibilité na kata France citation wana Michel Mkokole. J'espère tout le monde mbala simation nzamba sungi. Ciao. Elenga Congo Glodidia Sika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata